que tant que on t'a préparé pendant tant des années, on brusquement, tala bagoloa. Je vais être là to la qui veut faire à Beli Liboma. Bozo tinda na makambo eza niveau na été. Ako craquer mutu. On a émotion, à ça on a des effets. Vertige à Stade de France, alors émotionné. Émotion mi baleza par rapport à Bilora Melaka. Il y a un entourage nae. Ba meli mungulu na biloko basangisaga pas à nos stade de martyrs. Ba une décision sur les effets il y a conquérir fali na biloko ba melaka embré bango mutu basangani ba visite na stade de martyrs. Batumsusu ba traiter bino mabe, c'est comme si ba jeno bazara nango bango sans schéma ne bazara limpu wana bakangama na balvege ba papa balabala c'est que ba koma deux fois ba mo ça la copie ya deux fois bon neti ki deux fois ezelo neti ba biso o ko swaka biso te. OK pour la ngana trouva ka eza jalousie peut-être oh et ça là peut-être faire pour y awanga na nae. Mais tant déjà directeur artistique n'est allé car pour na dénigrer ma ramunionso to yeba ke za faire pour faire déjà le ba yango préféré na héritier watanabe nani azali mwana nani azali leki et pas na et pas Yahweh ranson bango mibale bala bana obi bango mibale bana ke nyonso maka uza loba ke utaka chez. OK donc directement tu comprends que faire aza jaloux olobi tu comprends que faire aza jaloux aza jaloux ya héritier. Oui, ya jalousie héritier watanabe pour bon mibale bazala bana ndenge nini soki faire banda orchestre ya maison mère et longo na Yahweh ranson aza moko ya ba cofondateur qui cofondateur ango oyo bato bachaka faire na lingana yebezaka ya nini ba déclarer qui cofondateur te bongo faire o ayemba te poto yo ka faire na micro na studio to ke na disque eza na maison mère jeza o faire yemo ka loba ke we raza père nae sauf que mutu soka za moins intelligent olobi sauf que mutu soka za moins intelligent soki mutu za agité makambo alobaka avant et bando bosana ando bosana ngo pamba la ba mikoleko ya intervention rapide à part intervention rapide faire azan isika yemba te et puis tant ba yemba ma Chantal tant ba banda yoka kolela ya bana premier vocal les a fait ndayo comme chef d'orchestre mais na maison mère depuis à la maison mère américain pe qui chef wango bon qui chef ya faire ça ka oui, Razaïka Motema Malam. Oui, Razaïka Motema Malam, Talka qui petit oyo. Bon, quelque part, il a eu flatterie. Pour eux, on a manqué. Pour l'air, on a wenge. Voix JB, puis on a voix lead. OK. Il y a wenge. Faire attendre qu'on ait la JBT. Attends, il y a timbre à JBT, mais quand même, on a couvrir. OK. Pour nous flatter, peut-être, à la patte chef d'orchestre. Ramener world ya kosakanate embryer butu on va faire ça à visiter stade de martyrs ala qui est conscient c'est zonga yeta au moins ndako bon mikolo ya ba golo o baza mahele ba olemba ba otiko kumisa faire mona makambo muziki ndingu basila na bango na ba faire oyo soki nini biso etali biso te faire abandé comme matcha musique ndingu na podium pour insulter baninga et lelo lo ezongeli pa potana kuna biso toza pe na tina ya kindingu te obi toza na tina pe ya kindingu te awa obali libala ya kafu on a vraiment beaucoup aimé mais quand on a réseau tout le monde c'est comme si na madame bozali susté libala ekufi bosali libala ya ba chinois ça pas dire ça la ta nete. Bien, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, très chers internautes, les amis de Miss Guel Télévision, les abonnés de Miss Guel Télévision, bienvenue sur votre émission Awa Bisso, qui est toujours présentée par Georges Chimba, Miss Guel Artiste. Mesdames et messieurs, merci pour nous choisir Miss Guel TVP, émission Awa Bisso, pour nous informer, Bino, à chaque temps, pour nous informer, nous, en temps réel. Il est plaisir de savoir que Bandego, tout Yash Congo,
congolaise Kuka Kazenga bazota la biso baza connecté bandeko États-Unis Europe bandeko ya Afrique partout oyo émission oyo esika opinion se traverse la frontière ezokoma na pesimino vraiment beauté. Merci pour vos soutiens, merci pour na ba j'aime ba commentaires et surtout ndenge boza ko s'abonner chaque jour sur Miss Girl TV. C'est votre manière de nous soutenir pour que nous irons encore plus loin. Comme l'actualité oblige, je vous signale que sur ce plateau je ne suis pas seul. Mon invité d'aujourd'hui, il s'agit de l'influencé et puis il est Spiritas certifié. Il s'agit de Alvej La Pulga, Papa Moniokoli. Il y a vraiment des actualités, il y a des sujets qu'on va parler, l'actualité musicale, on va parler de l'actualité, on va parler de la réalité actuelle en Angola. Et en tout cas, il y a beaucoup de sujets, il y aura à boire et à manger. Si vous avez un méga mouté, Vimbisa méga pour Nazana Papa Moniokoli. Na plateau Oyo. Je profite de l'occasion pour saluer Paulo dos Santos les boss Vandu Yamboka, Paulo dos Santos les guerriers, Bodi Kimatadi, na Pesimbo Tebongo et pas ya Tosca BCB c'est mon habillère et na Robaxé la paix maman Hortense mon gros manette na Kikolo. Pourquoi ne pas aussi penser en direct de l'Europe à Charlie Luboya, grand prêtre avec Alvej La Pulga. On va parler sur l'actualité musicale comme je disais, mesdames et messieurs, à ne pas aussi oublier comme les annonces, notre artiste Ngiama Makia Weranson Igwe de la Forêt qui va livrer son concert na Adidas Arena na Paris, donc c'est-à-dire bateau Nyonso Balingara Maison Mère P avec Weranson, toute l'équipe de la Maison Mère Bazabongo na Europe pour nous livrer concert Oyo le 18. En tout cas, tout qui nous soutenir Igwe de la Forêt et Rosala Pena peut bien faire rigoler la paix à côté de Kinshasa. Aza bongo na activité comme il faut. Aza na deux a relancé déjà deux concerts. Il y a Stade des Martyrs ningi ba nosaki biso côté P susu ya ba Wario fali pupa aza ko signaler pe na ba iki pe batonyo so balingara ye Stade de France date c'est bimaki. En tout cas tous na événement belé il y a héritier Watanabe Goga Moto na Tembe Wata nde azana na studio kala mingi te tozoape album ya ba musicien oyo erozala bongo lancé kala mingi te. Alors pour la précision pe ya bien likambo etali héritier Watanabe pe ba Spiritas nde na yambeli bino Alvej La Pulga Papa Moniokoli. Bon dia mon panti sango. Boni santé. Ouais, santé kitoko nemozo mona kaka donc vraiment bateli santé ça bien. Ça fait plaisir il y a mon émission à biso et bien tout ça là ba programme moi trop et bandego falia mais cette fois-ci honorer biso quand même en tout cas to sepel makas bien habillé. Ah merci beaucoup merci. Merci beaucoup. Papa Moniokoli. Comment va d'abord les Spiritas et puis héritier Watanabe Motona Tembe? Ouais, bah Spiritas Ignos a commencé déjà dans Pessi Bambote tous les Spiritas du monde entier. Précisément pe ba Spiritas ya biso ya awa ya Angola. Na Pessi Bambote mbote pe na mokonza mboka. Ye moko les Spiritas suprême héritier Watanabe. Donc aza bien. Les autres dans le concert je crois. Dans le concert na limité. Et puis lobby tozabon on a les millionnaires pour Congo on est ville wana ba kabila mo héritier Watanabe donc chez Zate la team wata bazo beta baza pena ba séance ba répétition en coulisses pour na finaliser album du groupe donc bientôt tozana album du groupe. Est-ce que ça na date moko est approprié pour le lancement ya album du groupe? Non, date précise pene zana noté mais ce qui est sûr fin novembre tozana album. Fin novembre dans un album. Voilà, fin novembre bien début décembre par rapport à Yemoko Cosa Nostra Nengazo Kanisa. Alvej La Pulga, prêt à répondre à toutes nos questions? Ouais, prêt. Hein? Ando yebo yomo. Ils sont tous là soldats donc. Question ils ont mérité réponse et ils ont réponse. Alors, tokenez maman rapidement de quoi tu subis déjà les Kamboya héritier Watanabe. Moi je m'aimerais un peu to mettre moi fin na moi polémique to na les Kamboya bimara lokola ndeti ko soit na tango iso. Tant mususu te. Na yebi que yoza mieux placé et on peut sa biso vraie version.
d'où provient rancune ya héritier Watanabe na Ferregola? Parce que na mission avant tout le monde a dit que héritier abandon lobela faire bien abandon lobela héritier bien. Bon, c'est bitument na habité ceux qui sont ba fan ne bo memi ba leader na bino na terrain wana ou soit bango moko ba leader ndepena ba se chocaner entre bango. Bon, ceux qui ont ba fan différence c'est aux là pourquoi et alors ngabwe na za fan nga na za porte-parole ya la team Wata te que officiellement. OK. Non, la team Wata bazana ba porte-parole na bango qui est Francis Dibaya na PCMO te DMC na biso za directeur en marketing Dadi Mola baza. Je pense nga ceux qui na mémoire bien na ebake makambo ebanda après kaka concert héritier Watanabe à Stade des Martyrs. OK. Après concert héritier Watanabe à Stade des Martyrs, tout le monde a moko oyo aza membre ya orchestre wana ya Ferré. En plus ça le souci directeur artistique. Allez kaka pona ko critiquer concert héritier Watanabe, pona ko dénigrer héritier Watanabe. Donc c'est là que makambo et comment n'est comment bon. Biso tellement to rabata contre-attaque pour biso to bandarati. Donc ce que mabe to contre-attaquer aussi qu'on a formé oyo pena mibali bayaka. Donc pour la ngana trouver que ça jalousie peut-être oyo et ça là peut-être faire pour y awanga na nae. Mais tant déjà directeur artistique n'est allé car pour na dénigrer makamunionso to yeba que ça faire pour faire déjà le bayango que nyonso manka uza lo bagay utakaché. OK. Donc directement tu comprends que faire ça jaloux au lobby. Tu comprends que faire ça jaloux. Aza jaloux il y a héritier. Oui, il y a jalousie héritier Watanabe. Pourquoi moninga beti concert nae? Le lendemain, directeur artistique non à l'équipe on a ko dénigrer yango. Tolobani. Et la jalousie. Donc c'est la tendenge héritier beta ça des martyrs. Il boye à se la penza na gloire héritier Watanabe te. Et dérangerait. Et dérangerait pourquoi? Il y a Zali dernier fils ya Wenge. Biso kutu mamba dernier fils, to dernier fils te. Biso total haraka. Héritier Watanabe. Donc pour comprendre que héritier Watanabe gloire ne dérange faire. Au moins que tant que héritier Watanabe bandi koyemba na maison mais faire ajoa qui suba tembelete. Parce qu'il a compris que il y a une voix moko ye awa en tout cas et vous pénaliser la mambo belé. Ah bon? Mais voilà. Et ça na makambo ki papa na makambo ki mwana makambo kulutu et créer polémique entre Ferré na héritier Watanabe. Nani azali mwana nani azali leki et pas nani et pas Yahweh Ranson. Bango mibale baza bana. Obi bango mibale bana. Bango mibale baza bana ndenge nini ceux qui Ferré banda orchestre ya maison mère et longo na Yahweh Ranson. Naza moko ya ba cofondateur. Qui cofondateur ango oyo batu bachaka Ferré na lingana yebezaka ya nini. Pour ceux qui tozongi na wenyango. Wengi on est na 4 administrateurs. OK. Na 2 masters na bango. Wera Jibe Didier Masela Alain Makaba, ce sont les 4 administrateurs. Na ba master na bango mibale Adolphe Dominguez na Blaise Boula. Tant ba kabo ani ba kenda pe 3-3. OK. Wera na Didier Masela na Adolphe ba sali maison mère. Jibe na Alain Makaba na Blaise Boula batikali na BCBG. Déjà 3 cofondateurs ya maison mère eza Wera, Didier Masela na Adolphe au départ. Ali Monda okutu abeta na Wenge. Jour monté to ka na ba discours a bongo ki on ngape na za cofondateur ya maison mère aloba ngote. Ba Christian Mabanga okutu ba beta na Wenge, ba cha ba print. Ba déclarer ki cofondateur te bongo faire o ayemba te. Poto yo ka faire na micro na studio to na disque eza na maison mère. L'intervention rapide, à part intervention rapide faire azan ici ka yemba te. Et puis tant ba yemba ma Chantal tant ba banda yo ka kolela ya bana. Premier vocal les arrêts faire.
donc na wera ye moko po ayebisaki papa Lutumba ezala na nde nini non te bana maman na machata yoka kolela ya bana ok faire chair de poule aye obengani ngali bana ya mbula aza mwana aza leki te batu baza baleke pa wera fezala ba alimbonda ba Emeli alias oyebi ke wera po anya benga JDT mwana te po mona différence ya ba fere na JDT JDT abetaka déjà na wenge el para kendaka déjà poto maison mère pesa donc JDT naza leki mais faire été toko ta kutu na ba débat na te ba image eza o faire mo kaloba ke wera za père na ye sauf que mutu soka za moins intelligent olobi sauf que mutu soka za moins intelligent soki mutu za jité makambo alobaka avant e bando bosana ando bosana ngo pamba pamba na ba mikoleko ya faire mo alobaka wera za mwana wera za père na ye wera za papa na ye be monsieur zali mais mission oya benga wera kulutu ndeza mwa mingi koleka oya benga wera papa bon kulutu pe faut la pe forme ni nozo bengi la kulutu ko benga pe mutu kulutu ya ignorance ezalaka ok tellement faire aza hypocrite trop yango akenda na ngona ba genre wana faire aza mwana ya wera ata boyi biso to kozongise mwana ya wera do ata boyi akoboya par ignorance na ke politesse mais aza mwana ya wera nzambe miziki intervention rapide banda wana toyoka kote bacha fere te ko bana na générique na nzemba kala ibuni après c'est na place wana ye mo pe mtayemba yango 4x4 basi kitoko wenge musique basi kitoko na musique ya wera nsone soki oye na présence te okokota te tout le monde est place batiaki faire te musique ya Weranson musique ya Weranson donc azalaki mwana edede ntango wenge panzani premier chanteur tolobi bien chanteur instrumentiste était chanteur à liboso oyo akoti maison mais ezalaki Serge Mabiala oh oui bato bayebaka histoire te frère bandai na kotatone po Mabiala azalaki déjà pire petit ya wera atravara na ye wenge panzani wera mibombi na parler moi souci akabwani na bamasa na ye mais ntango atie linu ke na monte orchestre chanteur à liboso azalaki présent c'était Serge Mabiala mais oui faire abandi maison mère état que chanteur simple ni administrateur pour chef d'orchestre azalaki Christian Mabanga au départ ezalaki faire mbala moko te non balimbo na bazalaki wana ya oza chef ndeni ba Christian Mabanga bazalaki wana bato bautaki na wera na wenge ba japonais maladi bato babeta bazalaki wana oza chef ndeni au départ c'était Christian Mabanga qui était le chef d'orchestre faire alaki na nte chanteur simple mais oui faire aiko comme chef d'orchestre préparation ya solo la bien ndayo comme chef d'orchestre mais na maison mère depuis la maison mère américain pe ki chef wango bon ki chef ya faire ezaka ke wera zaika motema malamu wera zaika motema malamu atalika ke petit oyo bon quelque part il a peu flatterie pour wera ane ko manquer couleur ba utaka na ngona wenge voix ya JB piano la voix lead ya wenge faire attendre ko yemba lokola JBT attends la timbre ya JBT mais quand même abandé ko couvrir OK pour na flatter peut-être à la pata chef d'orchestre oh mais oui de responsabilité est par flatterie mais na lobi mutu ya zoba bonga ko chef parmi batamaele ndeni na logique des choses faire un chef d'orchestre place de JDT aza place babino baza bino babandara bino hein mais yo awa yo num to bandi te ngana zo banda te ngana sala ka continuité ya makambo yo ozo traiter faire zoba bagolo basilikaka mabe na makambo papa perve na bango mais koza la zoba eza pe ko finga te za o mutazo pesa biso tozo comprendre qu'il n'est pas intelligent oui
Maintenant si quoi yo état spiritas conscient certifié bino ba spiritas bo traitera faire comme qui bo traitera faire nani tout traitera Congo tout traitera musicien congolais très beau chanteur wala to boya te aibi ko yemba et Dédé à sa collègue ya artiste puis obiso to kumisaka bango nyonso babeta na maison mère viens na été collègue te viens na nuté omoni na vie omoni na vie ponga na benga mtu vie fonga na linga na benye vie OK ya ko imposer ngate faire une héritier ba yeba na tant que ba collègue ba na quartier moroté ba uta esika moroté avant maison mère eza na lié o banda ko sangisa bango te po baza la vie na petit certes que faire azam mukolo héritier na âge mais pour héritier ndima que faire azam vie na eza pas un héritier OK mais de ce que se comprendre très bien voilà de zo dépendre na yemo héritier mais oui ce que héritier lingi te faire abenge petit a oboya. Il s'appelle Alvej La Pulga, Papa Monioko, spiritas certifié, né toujours sur l'année, Malembe. Ndenge bagolo bazalaka na code 16 na bango. Wenge et yana 12. Bawa yo bazala ba kapa kokolo. Ba spiritas bo utiliser slogan. Ko utiliser slogan par rapport ya le roi moi slogan moi ezadeti moi idéologie na bino. Ndeti bagolo na bandeli bazala ndeti na 16 code 16 na. Parce qu'il faut développer le code 16 en relaxing. Balobi bébé bonga. Si quoi est-ce que ça va tout normal? Robi est-ce que ça va tout normal? Ça va tout normal, ça dit et l'incolo balance sens que on dirait na circonstance nyonso. Ça dit até bébé libiso até bongeli biso. Tout ça kaka. Bon mikolo ya ba golo o baza mahele ba olemba. Ba otiko kumisa faire. Faut ba déception les trop. Ah bon? Biso to zaka ba spiritas ba to milimo ba to bazonga rasimate. Ne biso. Merci. Toujours que Malembe. Il y a encore une question, moi je voulais savoir. Est-ce que par rapport à des musiciens oyo balongwara na Jet7, na ba musiciens oyo balongwara na Villanova et pas Fabregas Maestro. Pourquoi héritier dans Latine Wata azwara bango facilement peut-être sans même qu'on passe na test eza po baza na relation ya bien te na ba leader esika bango ba uteli ou soit eza po ayebi esika ba bimeli bazui pena formation dia ba ye ya koyeba. Non, je pense pas. Il y a un musicien mon côté na bandeli. OK. Musicien mon côté a un orchestre moi la team Wata sans test à côté. Télé la uta Jet7. Bon mon a testé na et. Ba petit na biso ba ya ba danseuse ba Catalé ba Christelle. Bon mon ande ba sala ba tester. La team Wata za foyeba. Foyeba. Quel que soit niveau orchestre outil, il faut oyeba. Musala oyoye koluka. Ba osal ce test so mérité. La team Wata ba fongo la porte pour na ba test. Ba musicien ba ra combien? Plus de 500. Mais ba o ba kota la team Wata ba kota ta 7 hein. Chez ezaki pona bongo tringa to zo ba ngo mopiku. To ngato zo ba ngo mopiku. Mais ba musiciens ont rejeté ba na orchestre na bazo uta ba oza latin. Net orchestre. Malgré test na bango ata yebi. Tu penses que ba musiciens so baza na Jet7 chez ba la team Wata ba kota la team Wata? Ba kota te. Ba kota te pona ba yebi te. Ba yebi te. Non ba yebi te. C'est la côte pour mériter. Bon yembeli net ya ba mao wana na team Wata wa imane. Yala lai. Wulu. Te. Biso to abongote. Musique. Ah yemba te. Mais oui. Ah yemba te. Vous avez dans drummer, vous êtes français je pourquoi? Et là normal, faut titulaire Zala, adjoint Zala, mais biso soko to la musique na canal wana te. OK. Biso soko oza bon. Ba kabola banzembo o abeti o français ko za bon drummer. Gloire tempo pa za bon drummer. Ba on mérite pas dans la team Wata. Papa Monioko kotala ndenge ba mission na biso ya Congo bazali. So il faut to classer Wata, to classer na 40e position. Bon, biso to la musique na format wana te wana faut tout na ba golo, ba on ba wele la ba place.
bango bawelela ba place biso héritier loba déjà il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. OK. Biso place au héritier zawana yango to sepelaka nango. Musique na ya Congo, ba congolais ba sepelaka nango. Azobeta ba salle ya minene na Paris, na Europe, partout. Album ezobeta. Miage mi demo beta ya danger, retira de beta ya danger, chemin de la gloire. Na parlons pas to tambola to na ba bar ba boîte. So yeza na album ya rumba. Ezobeta lelo. Et ça chemin de la gloire. Donc voilà, biso makambo premier na deuxième na troisième, bango ba luka. Biso héritier zaka héritier Watanabe toto ya Tembe Cosa Nostra, l'homme de la musique intelligente. Déjà copé ça ba musicien, ba nzembo bana mai bazo ba nzembo et ça la bango pe bien. Est-ce que ça très tôt ça pendant na temps où esengeli pour ba musicien ou apparemment ndenge bat ba ozolo ba c'est comme si ba yebani non penzate. Pourquoi ko ça l'album ya ba musicien? Stratégie to idée années. On a fou là-bas na mai ayebanisa bango soit taper si bango ka chance pour ba mona ke pa inaye azana facilité au fou là bato par rapport à iska bauti. Oui bi ke lelo na orchestre chez toche je respire. Oui ayebani ko le ba musicien orchestre tout. Lelo. Chez toche Cédric Mbong. Mieme, Mishka. Ba Arnakula. Et ça très toté, héritier dans monsieur les chanteurs. Ce que mon andimi a fait ça baya album, c'est que ça un album. Et ça n'a pas de maman zanzate, et ça n'a pas de maman courte joate. Bah tu vas y me retirer dans le chemin de la gloire, dans le miage midi, mais bangwana. N'est pas Cédric Mbungu, on a pas Jires Foudre. Bango bah tu vas y bango. Dans l'album mané vous appelez un niveau, il y a ba qualité, il y a ba album héritier bimisara. Et le cas inapercité. Bah il qui bazolo ba ke wata zole sa musique mingi. Pourquoi connaît sa musique par rapport à quoi? Pour qu'il quoi enregistrer album faut ba misé tout ba que ne poto na ba danseuse. Mais ba danseuse ba sali trop ba ke vacances. Wata ole sa musique ndeni. Il est le tout premier artiste lelo na Kinshasa wa beta ba concert belé ko les artistes nyos. Et c'est héritier. Tout se voilé fasté. Lelo na Kinshasa. C'est héritier Watanabe mtazo beta ba concert belé ko les artistes nyos. Mbongo ekotati. Mbongo ekota iko betsa bana mai tour te ba enregistrer album na poto. Voilà. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que ndenge polémique à musique et Kindilaga, il y a des les on dit et pas y a toujours to ba mourir à la bonne musique de dire que non héritier na vie boy et tant que musicien tant que leader il y a groupe azana stabilité te vie c'est-à-dire azana palette azana ba palette ba cara danger exalté donc azana stabilité te azana na mère na palette na mafante pour na éducation bana et tout et tout il n'est pas stable personnellement héritier Watanabe. Est-ce que cela peut être vrai? Car c'est pour moi que batebele bazala ba impoli balinga kokota trop na ba vie privée bato. OK. Ba si gérant est hors musique. Déjà ce to tchema ba car est-ce que héritier pour lobela tchema ba car lelo. Tant héritier ta ba Mégane ba Jaguar. Azaka na maison mais ba leader ba orchestre monsieur ba tambola ba même car héritier. Lelo mutuka Cédric Mbungu aza chanteur na kata la team wata mutuka Cédric Mbungu na bito ko tangela nga musicien ni abeta na orchestre batata na mituka ya ba qualité o ba gérer spire bana mu bazata parking à la team wata comparé na parking orchestre ni stabilité o ba to luka na orchestre yango neza na la team wata héritier a lobela ba parler te po asomba déjà lupanga liboso na âge à 21 ans et puis il a été kangoteza c'est roi na batwa lobela maman pangote donc héritier ko la romona qui a dévoilé ba mapangu na e ça n'engage qu'à lui biso to ko lo ba vie privée à mututé ban héritier baza bien bazo vivre bien donc voilà stabilité on va bazo luka peut-être à deuxième monde pour ceux qui a mokili boy héritier ça stable. Merci beaucoup. Où est Ranson Igo de la Forêt
On a un concert le 18 awa. Mais jusque là tout le monde y a un message il y a héritier Watanabe pour nous soutenir père naï. Héritier posté déjà na page officielle. On est raté héritier maison mère ezapena Aden naï donc les camions c'est maison mère. Wata ochapena énergie tout pour nous tindi quand on est liboso. Baté bili ba ke no yamba yo ya ngomba mituna misusu yuteki pa ya baike. Ba ipsenga pena tuna yo depuis héritier azobeta ba concert na poto pia ke zoza la mingi po papa zoyate. Donc ba bi papa mutakote la ka le roi papa zoyate na ba concert na ya azobeta ye moko sans papa ezokende na mo ba mpia katro. Et là ba question mon bon. Tellement ça ba fan na obligé na répondre. OK. Scène musicale ce qui est rançon dans Zalaki parce que eza ouais rançon de atonga héritier. Tant héritier il a livré concert moi munene bon en tout cas seul honneur wa ko pesa ouais rezalaka ko beta na podium moko. OK. Plein à craquer musique à kitoko mo ki le CP là. Tokenda ki dom de Bruxelles vite fait to beta kitoko. To e dom de Paris ba résultat bozana ngona ebite mpia kawana o batu bazoluka. To salela ki yango wapi. Bon ba concert musu se beta na poto à part net na don de Paris ezali pena plainte ezali net moi ba vidéo là qui c'est ça que ba on a question ba bi que non bon na ebi peut-être concert et artiste nini oyo yebisanga na poto ezali plein à craquer vidéo ezali té ba concert belé auto beta ING ya Kofi Olomide ezali plein. OK. ING a fait go les aïe plein. Pas de problème. Faut baba beti ba ING on a ba format nini. Na ba configuration nini. Voilà. Biso to ba ta makionate. Au moins biso mko to na to beta ING arena to beta na configuration na ndenge ezala. Photo mona ke batu na biso ba yeba suki awa. O ya biso ba ngoye. Merci beaucoup. Alors Kula la Muka Fali Stade de France. Tout le monde va publicité et tout. Avant d'abord, il y a une question. Relation entre Fali et Héritier Watanabe. Relation, je pense pas qu'il y ait une intimité entre Bangode, sauf que les artistes congolais. Fali a évité là, c'est Héritier Watanabe. Héritier pas évité là, c'est Fali Poupa. Point barre, on a bien. Pourquoi ça devient un défaut? On dirait pas moi ma musicien belé à Wenge au lieu de soutenir peut-être entre Bino bana Wenge mais pour soutenir musicien à quartier latin. Na évité soutien on to par rapport à wapi. Est-ce que la page officielle y a Héritier Watanabe banda Fali a bando beta ba concert no moni Héritier posté qui a soutenir? Je pense pas. Sauf que tozane na problème na bangote bangope baza na problème na bisote. Stade de France, bonne chance, bravo l'artiste abeta concert na dans le calme. Ezelo va vous féliciter un chanteur congolais quinois de Bandal à Stade de France, bravo. OK, voilà donc ça lui plaisir et ça rigole la paix année prochaine PKK double Stade des Martyrs que au moni yango na linga. Moi on a le bagolwa ba maele te ko bana na yemo ko faire tina ba communicateur ne ba maele te image exacte mona gouvele golo lo ba ke stade ba bandela ngo defaté so ba bandeli seke bo eshua ki na wa liboso alors ndé ba bandela bo seke ba eshua et puis double stade affaire et là trouble ne salier et là vertige anine mais la vertige annonce ya Stade de France a Fali. Mouto a prétendra que à s'attendre yende conquérant nanga. Conquérant mené world ya osaranate embryer Moutou. On va le faire et à votre visiter Stade de Martyrs. À la Guinée conscient. Comme ça c'est son gars qui est en romain nanda. À la gars agité ya osaranate pour vendre tala randenga oloba. Au combat le Moutou a agité. Tu rebête à double Stade de Martyrs. Tu vas dans les 20 après les 19. Les 19 dans les 21 à Liboso. On comprend que nous agité à la moralité. Ayo qui a annoncé à Stade de France, il a fallu embrayer Moutou. Mouko héritier on a habité sur Stade de Martyrs. Aroyango jour à balance. Non, jour à balance.
mérite de visiter Stade de Martyrs pour atala nini babakisi nini eza troublé faire ebi da Stade de Martyrs eza ka sima ndako na ye ake visiter pas ça yo chaka date jour à balance nde oye osali balance lobi na concert te visite wana ezalaki ya agitation ya trouble. Non mais fallait pas genda osala la publicité dans Stade de France, c'est normal. Fallait ake ça la publicité. Publicité en attendant fallait sala ngo matu ba mona te to monya ngo tango date bimi nde ba dévoiler publicité à Stade de France. Voilà qui professionnalisme. EDD faire elo kazo bosana, je pense pas que fallait makamunyo so sala na sala ngo brusquement. Non, je pense pas. Ils ont maintenant établi. OK. Ils ont maintenant préparé. Ce que tant que nous l'avons et l'homme t'a préparé pendant tant des années, ils ont l'avons brusquement. T'as là, bagoloa. Je vais être là, tu l'as qui veut faire à Beli Liboma. Vous êtes tindaye na makambo eza niveau na été. Ako craquer mutu. Yango mona ngala linga héritier watana be pasala ka likamu selon batute. OK. Asala ka likamu selon artiste X to Y te. Ke po ya sala ki be na pena sala be te. Biso la team wata tout établi. Ba programme toza nango yango to ko sala. Soki to ana projet 2026 to beta sala 10 000 places to beta 10 000 places. To ko sauter te po entel la sala ki entel la sala ki. So ça makambo faire azo sala. Azo sala makambo brusquement, azo sala on peut bien te. Au moins comme ça brusquement au salon bien au salon par agitation au salon on a des émotions et là on va visiter à Stade des Martyrs à salon on a émotion à salon on a des effets vertige à Stade de France alors qui émotionné émotion mi balé ça par rapport à Bilora Melaka il y a un entourage naé ba meli mungulu na Bilora basangisaga à notre Stade des Martyrs, bah une décision sur les effets, il y a conquérir Fali, n'a biloko ba melaka et briller bango mutu, bah sangani va visiter dans Stade des Martyrs. Avec conscient, tiens ça y bon avec inconscient. Ferré. Tant que quoi zonga indaku, bah drink si lié na ba vertige à raisonner na sali boepoani. Merci. Tozaki na à passant seulement parce que faut na ko taper na mususu yo to soli balabala te photo sur la moi balabala muke nde na prometa ki ba yike. Tozaki na Ferregola awa na musée kindingu na concert offert azaki na Katsangola. To monaki bakene na musée kindingu na mo ba gifle. Il y avait des rumeurs que zaki Spiritas Suprême ndem tatindaki ba bleye parce que ben jire les gars tellement trop kolala kolamuka kindingu azongi to imamo elekaki awa kolala kolamuka kindingu azongi apparemment c'est comme si baza sous ensemble était aza sous c'est pas faire rigola toto azolo bila sous faire rigola te akomi sous okumisa héritier Watanabe projet zanine to calculer zanine pour na moni pas sali promotion ya mamba concert ya Weranson mais crepera na bandenga ba polémique est-ce que ba Spiritas sito héritier Watanabe a oza na calcul to esprit peut-être ya ozong sa soso musée kindingu pour na fonctionnement ya ninga pro ya marketing bon déjà ne bande la question ningo lobi ke ba beta kindingu awa eza héritier mtatindaka déjà c'est faux. Héritier ana ta ya kotinda mtabeta kindingu te. OK. Pour na ko beta kindingu eza pe po batindele batu te. Même mutu moko ko kanga kindingu abeti. Ndenge to tambola ka boye. Na bandeli mission na loba clair. OK. Ngana za porte-parole ya la team Wadate. Na za fan. Ce qui n'a pas été touché artiste na niveau mo soki singa mutema na ndenge na ko réagir selon ndenge makambane et komelinga nga pene na osala émission boy et ko toucher pe golo mo quelque part akuta na ngana nzela soit menacé est-ce que faire mtatindi et puis neto sala ka émission boy to satana na tout to satana na tout donc ils attaquent ba leader ba tinda katote héritier lobaka déjà makamunyoso batu bazo finga ba ko sengela ya mo pardon po bazo sala ngo na motema malamu te yango lelo to mona makamba muziki ndingu basila na bango na ba fere oyo soki nini biso etali biso te faire ba neko matcha muziki ndingu na podium pour insulter baninga et lelo lo ezongeli pa potana kuna biso toza pe na tina ya kindingu te obi toza na tina pe ya kindingu te
tout ça dans ba Francis Libaya na biso to na ba Brice Molobeli to na ba Dadi Mola sur les 5 artistes na biso ba le kabalo ba Cédric Mbongo ba lo ba bien ba chef Mich ka ba lo ba bien ba Jerry Speak ba lo ba bien musique ni ma rapporter les bisoni donc ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Je disais que Nayambi papa ya balabala. Moi je me répète Tobi Manon moi muké na mambuta les musiques toujours on en réalité ya Angola. Yo était que papa ya balabala. Ngana ngana yeba puis ba yiki bota la biso ba yeba. Réalité ya balabala les aranine. Quand les gens disent que non té ngana muta balabala. Na mona pe ba jeune belé o moni to yebi ko passer la raté. Mazara propre, azana chombo bien. Po nini azara na balabala. Yo poza moko ya ba papa ya balabala. Nini ezala na balabala. Ah, question est là moi compliquée mais le rôle lobby d'amamba balabala na profité na pesa papa balabala les véritables papa balabala bambote belé espoir ngoma yonzi ah espoir ngoma yonzi voilà yende papa balabala moni balabala to loba ngo ezaka philosophie OK balabala eza ndenge bat bazwela ngo te balabala eza muto aza ouvert muto aza ouverte plutôt OK nakata balabala to na ba patron nakati balabala to ana ba patron mutu wa vwanda mboka Paulo dos Santos na pesi moti to benga ke vwanda balabala lo biteke fo mutaza la salite balabala lo biteke mutu faza na balabala te nakati balabala to ana batebele basalaka bakendaka pe cop mais baza ouverte na place bapona rana bango na pesa exemple mutu ndete Baudry Matadi ata comptable na Union européen oui biso alinaza na ba camarade neza banani ezaka ba cadre loko aye mais atala canal wana te OK azaka pe na bato baza na C azaka pe na bato baza na C voilà donc aza ouverte aza social na bato nyonso philosophie wana yango nde to bengaka balabala OK mais bato pe basala ka et l'autre côté baza ezo dépend ndenge ya fonctionner pour vivre surtout ba jeune bazara moi propre moi trop botomba ba victime alvej la poga laisse-moi te dire ça na TV boy pour bato bota la biso ba comprendre sens ya il kambo bino idéologie bino bo créer bato msusu ba traiter bino mabe c'est comme si ba jeune bazara nango bango sans schéma ne bazara limpu wana ba kangama na ba alvej ba papa balabala c'est que ba koma deux fois ba au moins ça la copie ya deux fois bon neti ki deux fois et loko neti ba biso o ko swaka biso te OK je pense que est-ce que do mona jeune mon boy ala vilain salité ba benye PD te azarate donc faut pas benga ka mtu aza propre aza pe boga il est beau ala taka bien moi parfait et tout na pe exemple moko neti nga ce ba elinga musala moko boye o eza na journée eza na eloko te ozwaka okendaka musala ozongi et puis na fin du mois ba futi 150 000 kwanza ndeti nga na osala te oui pourquoi na osala te pourquoi pour na yebi ndenge nga na fonctionnaka omoni biso nde to organizaka ba événement biso to organizaka ba événement ba show ba soirée et tout nga po na ngeza musala ngai na kolobaki na salaka po omoni bate belé bakenda ba cop abimaka na cop na wenze to place moko boye to boye ala no ne na quartier na bayibi ka kenda cop mutakolo ba pe ka leki alvej siko soki ba bimisi nga na ye batala fonctionnement de to fonctionnement ya za na nini alvej za na nini batu ba comprendre que oh yeto mona neta sala elote mais nene aleki OK papa ba événement na to sala to bimisa ba million pour to réaliser mam to sala na million et demi ba million ba to passe makambo to na ba franc énergie ba webso so million na onga na bimisi mutu msuta mswage na cop di promo 30 azane na ngote ba futa keta msu 200 000 tanga olongola ko liani nazo vivre po nzamba linya vivre donc on moni to zara ba victime OK l'entourage nanga na ba petit belé na zara na bango ba salaka Jay Cliff na PC Mbota salaka Jay na Kitu Travel et pas PDG Patrick Kimbondo mais là muta balabala
petit nanga Patrice Mayanza salaka na yu arena salaka fin dimanche du salaire madame tabalabala Sylvain Lumbila sauf que batu balingaka batu nyonso basala na bureau et bongo na ba bar na ba restaurant bana ba osala tozala ba junior automatique ala mkaka tonga sokoli ake wenza congolaise ake lukala maza balabala tozala ba Glody Loalwa manager ya Kibokolo club asalaka maza muta balabala donc balabala ezaka muto aza ouverte l'esprit OK eza na ndenge batu bakanisela yango te donc na sens wana eza pe na lolenge ya osala te poko ma balabala soki o se sentir que il faut rappeler balabala pour obaksara moi indusa connaissance ya mokili bani tout osadere na yo eza pe na mutualité te eza pe na muta enregistrer batu te ke mutu mo bo enregistrer batu azala ne te na bino ba journaliste na batu tout donc toza balabala merci Alves la Pulga webi eza ba ndeko ebele pe ba organiser ba show na mboka o eza réalité mo boye et utokutani na pende na biso mwa mwasi Gisela autotika biso pe à son âme ba bina ba show nyonso oyo ba organizaka esenga fo ke koningisa nzungu ya faut que osimbe na mobina kisi wa banganga tito mona ba plein na ba show na wana ezala rapina kisi te ndetinga na jire mama botanga pe asona makenda déjà na yebi ndenge basimba kisi te na vie nanga soki bato basimbaka kisi mpo na show seke baa mayele te bit tosalelaka show ezala mbongo voilà na tie mbongo mpo na gane mpe mbongo so na place nasimba kisi ya show ntango na mosala tosalaka olue place olue musique olue boye osali baconvite décoration obandi kokende obondela bato kopesa bato baconvite obandi kopiblie na bafacebook lokola bato babungi obandi kokeluka bato popesa bango baconvite lokola bato témoin de Jéhovah énergie wana nyonso na obebisa wana mpo ani te nasimba mamo kisi ya mbongo nazwa mbongo ke nasimba kisi mpo bato baya nivo nazwananga kisi ya mbongo wana selon philosophie nanga mais soki bato basalaka kisi mpo bato baya show baza bazoba numéro 00 ah bon mais oui zwanonga mamo kisi ya mbongo ozwa kisi mpo bato baya après po teka masanga ozwa mbongo mais zwanonga mamo kisi ya mbongo oleka na betape wana opesa nzoto pasi tonyokwamaka na bashow papa vraiment donc bref je crois pas que bato basimba bakisi soki baza bazoba ah wow voilà une très bonne réponse et sali bato nyonso baotala biso bien oyo eza dernière avant dernière question nanga parce que tozochite déjà régie ezosignaler biso tozalaki bongo toza pe bongo na Alves la Pulga ne na yebisa bino na rotuna nanga nyonso malgré ngonga eza moke po TV eza ngonga mais na rotuna nyonso na bato organiser ba show à part yo na ndenge Angola on vous traite ki muté keto ça dit ceux qui ça show yo ndo organiser alem ndo organiser ça dit il faut bato nyonso ba piler yo ozana mo égoïsme wana ceux qui ça mutu mususu ne ya matisi banderole ça dit il faut surtout ceux qui tomber date moko na yo en tout cas otinda ko utiliser na même na bato mutu peut à côté la mingi eza Samir Ameka wata na pese moto Samir Ameka wata leka moto yé pas côté la mingi. Mais pourquoi on l'a répété qu'il y a pas yo balaya musu peut pas fonctionner bas à la temps te bato sko baloba bongo c'est que ba fréquenta bisoté OK bato nyo sauté ba sala ba shonga na bango to solaka pour ne pas être hypocrite OK et ane lo mo bo bisoto lobara Frank Energy mtaya nango oza toza oza te to kozala te donc ana ko appuyer bato na zakana bango bien comprendre OK ndeti lelo bo etwana shokuna ya code 19 na retirada na pesi boss bobombote ya frère na biso manager wa autos wa trophée na Congo c'est Léo mokonza bazombo c'est Léo OK au moins que na lo postam pour tous arranger bien OK mamba Frank Energy eza lo yanga na kotanga lisunani baze belé ba ona postar bilo na bango so ko moninga na zo poster lo ka mutu te ko kende gauche droite te to solo la raté remarquer au moins na pe na tour na bango pe ba postar raté so bilo yo postara mingi ezaka bataka zenga na ya sida di muke kilamba kiash kutunde bazwaka kara makasi
Bon, qu'il a maquillage na majorité ba auto za na ba bon terme ba muke siko ba muke ranking te OK mais te to za bon terme to solo la ka to yeba na ba programme ba muke yango moni sala makabongo voilà. Ah, tout le monde n'est pas absence na soirée ya nani ya Azma Kikiala na pesi pe mbote na rua ya junior wana rua ga mais après yoko tozagité mais ça crée des polémiques moi ba concurrence c'est pas ya batu ko baté on dirait show wana ndi mutu eleki ya soirée na ye show nani eleki ya nani soirée na yo eleki soirée Azma ki eleki na palanka mais le problème est fanatique à fanatique biso to ko gérer bango te eza pe na mutu musupe o akoloba ke soirée ya frère na biso ana eleki yanga fanatique to tika bango bongo kombo na ende ko bimate hein non non oh ata frère nanga to na problème te sauf que yo lobi kombo na ye OK c'est important pe tenga na bandela te mais ça normal ya koloba kozana moi précision mais est-ce que batu tango ya makabatu mususu botu na ba mpe makam concernant tout na rako réponse na bango ezarani ezara on peut bien mais na pe na répondre bien on peut essayer tambote on finit déjà ils ont une dernière question Azma Kiala na sande on peut essayer mbote te ah tu vas belé pour aller ponika ai mais tu vas belé au ponika ai point et pour y en dire tendance c'est pas battu ça rakende si le courant ne passe pas c'est faux ah bon même hier Maurice Kauta l'a observé que c'est faux mais le monde la défie en mode soit zimbote au sani comment la défie par rapport à ni te azo mbote oh mais natanga komboni te faut confirmer que ça faux natanga komboni o mumeli disco pour natanga kombongo ndeni te pour le monde ndeta polémique na epso que esika za frère na ngawana natangi komboni Azma Kiala place aza ayebi que nyonso bozo loba c'est faux OK si comment na parler batu bota la biso parti au cas où ça le batu ba beti maboko et là à moins que ye ayebi sakabatu que tozara bien te na yebi que tozana problème te to dictaté depuis to yeba na ti lelo to dictaté mais ba soirée to salara fanatique nda tchaka batu na ba polémique wana eleki wana papa Moniokoli oza dernière question nanga parce que to chité prenant émission sali batu bien pour batu la gauche congolaise mobimba batu kiama IDPS mobimba batali émission batu kiama mère ya lemba dernière question nanga on a vu sur les réseaux bino eta ke ba influencer boteka déjà face ba vina bino to ba vina biso bato tozara moi trop TV ils aura déjà exposé tout est au monde awa au bali libala ya kafu on a vraiment beaucoup aimé mais quand on a réseau tout le monde c'est comme si na madame bozali susté libala ya kufi bosali libala ya ba chinois ça pas dire ça la ta nete réalité oyo kutani nango na ndako ya libala okuto osunga ba jeune ba otala biso et ko kozala neti nini c'est-à-dire eza na be convenient nini oyo kutana nango oyo omoni no kwa neti eza expérience ya malamu te ko bala pour biso to sepela ki to moni ba photo wa donc qui feti ça qui biso bien ça pas duré séparation yé pour nangola de baloba ke bolingo ezala raté bolingo solo ezala raté bon expérience ni no passer na ba o non ba balité na oyo kutani na déjà question eza directement pour nanga OK sagement na rolo ba déjà dans vie privée OK au faut na protéger très bien au lobby bien ba raison de lobby que to kabwani oza na preuve te réseau eza na raison tu eza na tort ndenge bobalaki to monaki ndenge pe to kabwani to moni mais ko kabwana bino bo mona comment mais bino bozo la sabiso ke bokabwani nga na lobby na réseau que to kabwani yo lobby te bozo yemba banzemba bolingo nelongi ya mawa na TikTok même mapeye pe azo sala ba vidéo ya mbwakela te yo ndo check azo sala ba vidéo ya mbwakela biso tozo tala tota ba compte na bino nyonso voilà mais moi je pense pas que nga na ko sala vidéo mobo ya mawa pona lela bolingo na réseaux sociaux je pense pas que yepe a ko sala vidéo mobo ya mbwakela pour abwakela nga jeton et puis moi banzembo azo sala mingi abomali bala e mana non ça libre ya ko sala challenge na nzembo nyonso ya lingi OK
preuve pe ezate ke ngana ye to kabwana ou to yako laksa na réseau ke to kabwana. OK. Olobi bien réseau monte lobby. Réseau est-ce que ça a raison? Tu éviter. Est-ce que ça a tort? Tu éviter. Les deux on est à vie privée nanga. Ah OK. Mais pour na ba conséquence. OK. Nedia libala pour votre information nga oza deuxième fois na bala. Très bien. Moi nanga liboso Anelka 15 ans, asala 15 ans noyo. Maman na ye na balaka epé. Na botaka ye na nzela te. Na balaka epé. Sauf que koya na ngola ya tikala ki ala mwasi peut-être patience. Tingana luka kana se positionner, patience ane zalaki te, na zalaka pe na balunda. Na ba carrière kuna réseau za la raté ou la position mututé, donc c'est normal à combien na ba engagement mususu et puis lelo to tika la bon terme to sola kobala déjà liba les a bénédiction liba les eloko et uta epanzami so mabe comme ezanini na bino mbale ba partenaire mobala ko comme prêt à robala mais est-ce que moi si o yazo bala a komi pe prête ya rozala moi si na ye moi ça libala problème ya ngwana. OK. Mususu pe mobala bali na sentiment soit ta bali na concurrence. OK. Azuma mbongo mobo ngana ko prouver bango matalana d'exception ezala na makambu tout. Voilà. Mais o ngana ko loba libala eza bénédiction nzambe. Nzamba lingate bato babalani bakabona c'est ça. Séparation ezara déjà bien té mais ceux qui payent faut boire simer en okaka vraiment chez ezate mais ezape na mabale belé ya ba jeune ba bali ti lelo bazape bien. OK. Ba ope bakabwani donc ngana ko pekisa mutu ko bala te na ko encourager pe mutu te. OK. Bala na moment o moni ki esenyelo bala nga via ba responsabilité na zanango aîné de la famille, na famille chrétienne, na ba responsabilité belé via âge, peut-être de longinanga so na tunio o pesanga âge mo ko correspondre te na âge nanga. Mais na âge déjà na komi na âge oyo faudra zala na mwasi na ndaku na organiser. OK. Na tamusa foyer na za muto na boti bana mais baza maman moko te. Mwasi oyo alveja robala tour oyo faut la préparer pour le mariage. Mais il y a un moi si on a la tour nengeni parce que pour y a bala naïe pour y a pour mon balate alors il a posé moi soit préparé pour le mariage mais yo que moi si na ko bala comment yo to beta masola ba rimer. Ah OK to beta masola ba rimer au lobby réseaux sociaux lobby voilà libala na ngekufi on se preuve exacte que libala na ngekufi te kufite voilà. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission, l'émission Awabiso, défense ya drapeau, défense ya communauté. Vous avez posé les cas, problème té. Prépare-toi bien. Là tandinga alveja la tiboui. Bongi sa display, yebape maini nous oyo loba. Pour émission et tombola pe ko bambayo. Oli mwemba la mo mona na ressources té. Na pesi glodize ngambote à partir ya manager sans frontières na pesi vraiment bambote na ebi ozo regretter fort aux ala qui va chaque dimanche il faut bien accorder yo lek mais na pote ko mika net moi tindika chakali quoi papa Monioko les merci pour nous répondre à l'invitation voilà banani ba ozwa chance ya ozwa libanga na yo émission lelo. Ouais, a commencé par aîné de la famille na pesi grand frère Ben Willy Mbote depuis Brésil. Bertoni Sinda na Paris, Trésor Lundula na Paris, King Silova, Papa na Marisa, pourquoi pas Corniche Tambani, Luanda et Kinshasa t'appartient. Na pesi bakangi mokili, ba juro mbote, ba na succès na bango. Pour na ba spiritas ya Angola, je pense dimanche au lobité, dimanche à le 19, délégation ba spiritas ya Angola, to longa Luanda, to za na réunion moko extraordinaire ozo senga direction générale ya baspiritas ezala na Wambo à délégation par ngamoko les cordons de tous les spiritas na ozala bonga accompagné na maman présidente de tous les spiritas ya Angola de Kabinda Kunene maman Amelia Mwanda na PC Bambote tozala bonga na maman Falon Mwika délégation na secrétaire général na biso Yannick Mopepe na PC Mbote vice-président na biso président Fortina Gogan et puis marketeur Sapalo Gouti tozana bon côté Wambo donc Wambo
tozoya na pesi bango mbote basé belé na profiter joyeux anniversaire DJ Global Pharrell Mille Esprit boké chwa yambo na pesi mbote Glodizenga na pesi mbote Dido para français et Manindala donc baza tellement belé diaspora na invitation na bosani mutu parmi bango mais on na yebi na mutu bango wana donc otindiki pe baté belé otindiki pe na mo baté belé baza na poto na mitso mais yo tikaleka okapi bon ya muta omoni condition no se senga mta kende le poto lelo na nango mais na ko kende poto te po muta kendaki et dede ngape mutu na pesa visa te comprendre consul na ambassade de ba pesa visa kitoko soki opportunité ne pesa mi na kende poto ngala na bana baza oyo boye donc OK poto to le kwa ba landa ngambangu. Vraiment, merci la communauté, merci Nabato Nyon Sobalinga émission Abisso. Vraiment, nous sommes à la fin. Merci pour nos Rolanda Bisso du début à la fin. GSM Production, Aza pour nos service Nyon So Obozana Obosenga, c'est-à-dire filmage, mariage, anniversaire, concert, conférence, séminaire, moi quelconque. Aux artistes, tout ça, clip à qualité, bien contacter Bisso. Tout ça, lango vraiment bien. Nalobaka Boye Bayaka, Bakutaka Bisso, Bakenda Kape, Batika Bisso pour Awa. Ezalara Bisso. L'émission a été réalisée par Sija Ndungala, le réalisateur extraordinaire, tout le monde, réalisateur Moulaya Aratara prise D. Donc, on se retrouve à la prochaine pour un numéro Moussous. Ciao.